Bakisite o, Alléluia, Hosanna, kakaselilo bana nzambe o, Alléluia, bapapa nanga e, bosimba kisite o, Alléluia, Hosanna, kakaselilo bana nzambe o, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, kakaselilo bana nzambe o. Oba papa nangaye bosimba kisite o, Alléluia, Hosanna, kakaselilo bana nzambe o, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Na méditation na biso na poko na lilopo toko na partage toko prier. Nzambe to pamboli yo to kumisio to neteli kombo na yo to pamboli kibo santu na yo mokonji na bakonji moko kisambilaka. Nanyo akokani na yo, nanyo aza semblable na yo moyenge bene. Na partage apoko na lelo. Assistez biso. Derrière ta parole, il y a une puissance qui libère. Na bolingo pe na mawana otinda ki loba na yo eli lobela ta kinzo to pe lobe kangola ki biso. To bengi li loba Yesu Masia. Oyo na kombo na ye milimo nyose kofuka mamonoko nyose kotatola ke ye azali nkolo. Topamboli yo lisusu nzambe na lola, topamboli yo Yoshua Hamashia, topamboli yo nzambe na biso, nzambe na kimia oyo alingaka biso. Totiki partage alina maboko na yo, to bebisi nyonso bokeseni na kombo na Yesu Masia. Saint-Esprit soit contrôle. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation na biso na poko na yo poto kota na partage toko kende place on a tosukaki. Tosukaki wapi tosi tosisaki Genèse mobimba, tokoti siko na Apocalypse, tosukaki tokoti siko na Exode, tosukaki na Exode chapitre 3, toza bongo na verset 11, tokotanga na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Non, tozali na Exode chapitre 3, bien-aimé dans le Seigneur, na verset 16. Exode chapitre 3, verset 16, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob m'est apparu. Il m'a dit qu'il s'est penché sur votre situation en Égypte et qu'il sait bien comment on vous y maltraite, on vous y traite. Il a donc décidé de vous arracher à ces pays où l'on vous maltraite pour vous conduire dans le pays de Canaan, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jibicites, pays qui regorge le lait et le miel. Les Israélites t'écouteront, alors tu iras avec leurs ancêtres, avec leurs anciens, trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, notre Dieu s'est manifesté à nous. Permets-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour lui offrir des sacrifices. Je sais que le roi ne vous laisserait pas partir, à moins d'y être contraire. C'est pourquoi j'interviendrai avec puissance contre son pays par toutes sortes d'actions extraordinaires, après quoi il vous laissera partir. J'amènerai même les Égyptiens à considérer votre peuple avec faveur, de telle sorte que lorsque vous partirez, vous n'aurez pas le main vide. Chaque femme israélite demandera à toute Égyptienne habitant chez elle ou dans le voisinage les objets d'argent et d'or ainsi que de vêtements. Vous en chargerez vos fils et vos filles et vous dépouillerez ainsi les Égyptiens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, awa nzambe asa koloba biso likambo moko, asa koloba na biso na Exode chapitre 3 verset 16, alobi na biso boye, alobi na Moïse, sikoyo sangisa bancien batu nyonso batu na kala na Egypte na Israël e yebisa bango boye, sala réunion, sala mwa meeting, sala mwa réunion, vandisa bakolo bampaka
ya Israël oyebisa bango makambo oyo oyebisa bango boye nzambe na Israël nzambe na bino nzambe ya bahébreu abimeli ngai nzambe ya Israël nzambe ya bahébreu nzambe na bino oyo azali nzambe na nga abimeli ngai yende nzambe na Abraham na Isaac pe na Jacob abimeli ngai alobi na nga boye amoni souffrance na bino amoni kolela na bino amoni pinsoli na bino amoni lolenge baza ko maltraite bino lolenge baza ko finga bino lolenge baza ko tchola bino lolenge baza ko sakana na bino alobi boye atindi ngai tokende liboso ya Pharaon abimisa biso po tokende kongumbamela ye parce que ye ayebi kopesa biso mboka na Kana mboka oyo ezali na bomengo oyo eza kokule le na miel oyo ezali na biloko ya kolia na en abondance mboka oyo alakaki koko na biso Abraham mboka oyo alakaki koko na biso Isaac na papa na biso Yakobo mboka oyo alakaki biso nzambe amoni pasi na biso alobi yango tokende liboso na Pharaon mais ekozala difficile Pharaon akotika biso tokende te alobi akotika biso tobima te Pharaon akolinga te me ngai na kointervenir eza kaka mpo nzambe ayebisa yo na pokwa na lelo amoni kolela na yo amoni souffrance na yo ayebi libala oyo bali na égyptien eza libala ya souffrance aza komona ndenge basemeki baza ko maltraiter yo po botaka te aza komona ndenge basemeki bazali ko maltraiter yo po yo ozanga famille aza komona ndenge po baza ko maltraiter yo na famille ya papa to na famille ya mama baza ko malmene yo parce que ozali mwana netike ozali mwana okufela papa na mama nzambe aza komona nzambe aza komona souffrance o belle-mère na yo aza kosala yo nzambe aza komona injustice o bakamarade na yo baza kosangela yo po baboma yo nzambe aza komona ndenge ba deuxième femme baza kosaka na mobali na yo nzambe aza komona souffrance na yo bien-aimé dans le Seigneur nayebisa yo eloko moko muto asala matoi ayokaka te muto asala monoko alobaka te muto asala makasi aleki ye moko na makasi alléluia bien-aimé dans le Seigneur na pokwa na lelo na ye koyebisa yo ke nzambe aza komona situation na yo aza komona yo ndenge oza kotambola badossier na yo lelo okeyawa lobi okeyawa mutu moko talingi koengage yo baza kopesa yo condition koma pede koma homosexuel po ete bango bayeba kopesa yo musala alléluia baza koyebisa yo makambo ebele baza komalmene yo aza komona bainjure baza kofinga yo yo mwasi oza na tai mabe baza kofinga yo tala ye tai na ye tala libumu ndenge kweya tala ye kuna elongi mabe nzambe aza komona humiliation wana alléluia nzambe azali komona alobi na ya koyebisa yo na pokwa na lelo alobi na ya kolendisa yo na partage ya lelo ke ye azali amoni yango pe atindeli yo oyo ezali liloba na lelo liloba oyo elata nzoto oyo tobengaki yango Yesu Masia oyo liloba oyo ekufaki na ekulusu mpe eza na bomoi oyo atindeli biso molimo mosantu lelo molimo mosantu elingi kolobela yo ke lelo soki oyambi Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur okotisi yende moto ya makasi na libota na yo okotisi moto ya makasi na probleme na yo oyo kombo na Yesu Masia oyo mabolongo nyonso ekofukama likolo na se na mabele pe monoko nyonso ekotatola ke ye azali nkolo akokota likambo na yo alléluia 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 bien-aimé dans le Seigneur nzambe alingi kokota likambo na yo alobi aza komona souffrance na yo mais Pharaon akotika yo te Pharaon akotika yo to olonga bandoki ya libota bakotika yo to bota alléluia bandoki ya libota to bandoki ya libanda to satana akotika yo tozwa musala
Bien-aimé dans le Seigneur, bambule eza kopusana, satana kotika yoto bala, ba mari de nuit bakotika passage te. Kasi bakotika kana kombo moko, o ezali Yesu Masia. Nzambe alobi awa, j'interviendrai. Nga moko na ko intervenir. Pona bino moko bokokoka te, aningi kaka koyebisa Moïse, ata bokeli bosa Pharaon, bosa na bino ka ba porte parole nanga. Na bino moko na makasi na bino bokolonga Pharaon te. Donc makasi na moto ekoki te kobunda pe kolonga. Kaka makasi na Nzambe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut luka makasi moko o ezali surnaturel. Bien-aimé dans le Seigneur, makasi na moto na se na moi, mikakata no tomona kana ba problème, ou bien soki ba fingi yo penza, ba tioli yo na muto abenga ka mon amour, na muto alingaka yo, o ezali mobali na yo, o ezali mwasi na yo bien-aimé za pasi, trahison eza pasi po yo limbisa. Mais soki otali Yesu Masia sur la croix, ye muta pesa ki bango mapa, ye muta bongola ki vino, ye mutabikisa ki bango na ba maladi. Tala ingratitude ya boye bake na esti na croix. Basengi bandimi kutu Barabase mutaboma ki bango, mutachola ki bango, bandimi Barabase batika Barabase, bandimi Barabase batika ye bien-aimé dans le Seigneur. Mais ba boma Yesu Masia mutu asaki bango bolamu. Ndeko nanga ça fait mal. Ndeko nanga ça fait mal. Ndeko nanga eza esengo te. Ndeko nanga eza mawa. Ça fait mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Et eza pasi, mais Yesu Masia sur la croix. Alors, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Kaka na croix wana, muto ya mona ke ingratitude ya boye, baza kofinga ye, kochola ye, batire bilamba na ye au sort, bakati bilamba na ye bien-aimé dans le Seigneur, babeti ye, ekota nzube na mutu, mais mutu wana lobi, papa pardonne bango, baza na kati ya ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, muto aza kofinga yo lelo, muto aza kochola yo lelo, aza na kati na ignorance. Muto aza ko maltraité o lelo. Pona yo za mwane tike, aza na kati ya ignorance, lobi ya kokufa te. Lobi ya kotika bana na ete. Est-ce que ya za mokolo na pema? Est-ce que yebi avenir na yo? Amoni lelo na yo, lobi na yo ayebi yango. Alléluia. Yango bato mingi basalaka bato mabe, boyebisa bango baza na ignorance. Yesu Masia lobi Père pardonne-leur. Yangwane loko moko, Nzambe na biso lobi to prier même pour na bato basali ko maltraiter biso. Et ça secret moko munene. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui to kei na livre ya Job. Job a prié ki pour na bato babande ko maltraiter ye. Bato ba ki ko finga ye ba mina ye mibale. Nzambe alobi na ye prier pour na bango. Et puis tant kaka Job a prié pour na bango, Job a pambola makili susu koleka. Joseph obande kone ba teka kiye. Joseph obande kone ba linga kia nyo kwa mamona pasi. Joseph alimbisa ki bande kona ye. Balobi Joseph a pambola maki. Joseph a tika ki ko mona pasi o bango ba mona ki ten esclavagisme. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Na croix eloko moko Nzamba ebisa ki biso kaka le pardon. Mais avant que ne na croix, ayebisa ki ba porte ne kaka bolingo. Bolingo. Mais tango amati na croix, alobi pardon. Alléluia. Ndeko nanga bien-aimé dans le Seigneur, mystère o eza makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, mystère o eza makasi. Ah, Bible so manabiso Pharaon akotika yo te. Ba deuxième femme bakotika libala na yo te. Posa na bango ezali Satan aza ko utiliser bango. Pona bango ba bebisela yo libala po yo zonga na kaya Satana.
Oh, comment on peut remarquer bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est pas boy mobile yango. Oh, comment on a bango pe ba boy mobile yango. Alléluia. Pona kola kisaote. Bazako ya pona mobile wana te me bazako ya po yo tika la célibataire. Ozonge la lelo bimina mobile o lobo bimina mobile ozonga na ekobo. Bien aimé dans le Seigneur, yo mutu aza ko nyokola yo, ko shina mobali na yo, luka ko kanga porte wana na mutu makasi, benga mutu makasi, o ezali Yesu Masia. Oyo alonga. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, yo mutu baza ko nyokola yo, baza ko maltraiter yo, yo mwane tike, balingi yo mela diamba, okoma shege, ezali réclamation ya diable, akolinga ko tika yo te, alinga mona vina yo ko beba po yo lobi okende lifelo, olo ba ke raison po ba nyokola kinga, est-ce que Yesu ba nyokola ki, est-ce que pengwaki? Alléluia. Ongai lelo so na koma boy so na koma komela diamba soki na koma na koma kolinga mibali ya batata lelo na koma mobulu eza pona ba parents nanga bakufaki tata mwasha nyokola kinga eza raison te ekoki kozala raison mais soki yo yambi Yesu Masia lelo comme Seigneur et Sauveur eza raison te eza raison pona bato na mokili atanga nazala mokili na comprendre. Mais natango asuko okende ka alifelo bien aimé, à quoi bon? Yango Yesu Masia kitaki ayaki ko lakisa biso souffrance. Anyo kwa maki. Bible zo ba biso na Exode awa. Nzamba zo ba na Moïse ba kotika yote. Mokilo na loba na yoka bien aimé, eza okwa match ya football. Mutu nyonso aza na terrain, azo luka zwa ballon. Adversaire à kotike la yote ça na ba défenseur yo beti ba le défenseur a zongi si bale boza ko luka botia bi yo tia sata wo muta kotike la yote makasi na yo kaka yo kanga bale oyeba ko jouer jeu ti okene ko tia wo. Molinga mi dans le Seigneur, yo muto okute na ba situation oyo, obota kate, baza ko chola ko finga yo, kolela ekoma mai na yo, kolela ekoma bilei na yo. Bien aimé dans le Seigneur, koki ma jeté, koki ma ballonté, mais yo luka muta makasi meilleur buteur, oya ko beta ndembo wana tia ko tia wo, luka Yesu Masia, alléluia. Bien aimé na likambu na yo luka Yesu Masia toko banda pensa ko prêcher na ko pesa ba témoignage batu mingi batia wo na vie na bango batu mingi ba mona makamu na vie na bango na obete ya bino lisolo moko ya bana moko pe boye bazaki kaka lokola bana betike bamona kipasi banyokwa maki na maboko banguna melelo yo batia satana wo lelo bakenda poto lelo bakoma batu minene lelo yo ka bato banyokola ki bango nde bakoma kosela bango ba Western Union. Alléluia. Pour mon bien aimé dans le Seigneur, soko tie Satan wo akoza na place te. Kangama na mutamakasi, zala meilleur buteur. Koza la meilleur buteur tina kokene na poto tia Satan wo kaka soko kangami na mabondeli. Yo kangama na mabondeli, kangama na ba jeûne et prière, kangama na Yesu Masia, masangana likayo kopesa o solution te. Kokene ko luka batata mibimba po somba robe kopesa o solution te. Kokene ko shina ba mama mikolo pola takecho bima fashion ko pesa yo solution te ndeko nanga. Muta ko pesa yo solution ya solo eza Yesu Masia. Bible lobi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Awa to moni. Bible zaba biso Satan akotika bino bobimate. Pharaon akotika bino bobimate. Mengai nzambe na sina bimi na telemi na moni souffrance. Nani akotivandisa ngai? Nzamba lobi ngai na ye ko intervenir na likambu na yo ya chômage, na ye ko intervenir leo na likambu na yo ya libala, na ye ko intervenir na likambu na yo ya kobota, na ye ko intervenir na likambu na yo balobi yo pauvreté nde eza ya yo, likambu na yo ya diplôme yo koki kozwa diplôme te, ba kondana yo. Yesu Masia lobi ngai na ye po yo longa, nga na longa po yo longa. Alléluia.
Nzamba alobi na bango anga na ko intervenir pour na bino. Et puis tango boko bima maboko pamba te. Ba égyptien ba ko considérer bino. Parce que nga na ko intervenir avec puissance. Basi na bino ba ko kabela bango ba or, ba bijoux, ba ko kabela bango biloko. Ba objet moko précieux, ba vêtements. Bana na bino bako dépouiller ba égyptien. Bana na bino bako piller ba égyptien, bako longa bango. Alobi bana bino bakolonga bango, basi na bino bakobima na ba or na ba bijoux, bakobima na sengo, bango bazaki ba esclave, mais kobima na bango kobima na sengo. Bien aimé dans le Seigneur, internet epesaka biso tong mulaite, na inka koyebisa yo, makambo yo umeli nango, okobima na sengo, yo okobima na mapasa, yo okobima na mwana bien aimé, na mobali akotela ki bandeko na ya kokanga munoko, ndeko na nga yo okobima PDG, okobima na musala, okobima na entreprise chef na munene, yo okobima na diplôme d'état, okobima na sengo. Kangama na prière, kangama na Yesu, kangama na kotosa parole de Dieu. Zala un bon chrétien, zala un bon chrétien. Okomona yo okobima na victoire, okobima na longa. Loba boy nakokufa te kino nakomona loboko na Nzambe, nakokufa te nakovivre kino nakomona loboko na Nzambe, nakotika prière te nakotika jeûne te kino nakobima elonga. Ozali molongi, elonga eza ya yo. Nzambe alobi na nga na yebisa yo, aye ko intervenir na maladi na yo. Nzambe alobi na nga na ya koyebisa yo, longola susi. Nzambe asi amoni souffrance na yo, amoni kolela ya bana na yo. Alobi bana no bakozala balongi. Alobi okobima pamba te na libala no okobima na ba or na ba diamant. Alobi akopesa yo ezali bosenga na yo. Kangama na prière. Zala meilleur joueur. Zala meilleur joueur etia satana wo. Kangama na vie de prière, vie à sanctification. Kangama na kobanga Nzambe pe kotosa maloba na ye. Zala un bon chrétien. Okotia wo. Nzambe penza pambola bino. Shalom encore bien aimé dans le Seigneur. Te okutani prochainement. Que Dieu